Omoni bagola fo basuka ne wana. Nani bango? Bona kina bangwabi. Nakina bangwabi. Batu bo basanga banzemo wakaka banzemo na biso. Badachi wana senga kimi. Yango te. Yango te. Badachi ni yo senga. Bonga senga barena mikemi yana. Ya senga ba ILG ba OVO na Paris la défense. Mikoleza mikona ngoma badachi po mutu akokate. Opération ezaka. Siko longola kaka onga musicien, onga na yemba danger, onga pa na yembaka. Nga pa na ko manzembo. Ba longola former cette na marché. Ba bisala bombe bongo simbi yango te ba toka na bango. Ya uli musolo manani ko tapina. Magolo. Mama mo simbi. Simbi te nini? Dynastique so dina quick. Dynastie. Ya uli musolo batu choka inga na mutu. Choqué image wana qui m'a solo comme ça mais ma finga makasi na Sodome na Gomorrhe ya lisute lo ezaki rotana ou bien Pullman ba mutu ba ki soka utana mnoka tibela ndena kasi loka etula mnoka bango OK monyo rengo il était kana zel lokote azal loko ngana international ba nyile ne ba visa ata ba 4.5 grâce que tu vas n'y aller, tu vas pas en grâce. Voilà, on a pris voilà, CG Mtalubagi. Catagraphe. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler en noces, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. De l'organisation, du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoutent, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41.
Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Voilà, partout au monde, c'est toujours Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, Actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, on a équipe Mobimba, il y a 100% start, vous allez pour nous transmettre toujours un message dans temps réel. C'est comme si vous avez un endroit où l'information s'est déroulée. Le lot, Dieu merci Mbadinga, précisément dans la commune Ngaliema et dans Grand Malik, endroit où Dieu merci Mbadinga, c'est la toute première fois que nous avons eu cette opportunité à Awana Dino Massam pour voir comment artistes et musiciens congolais qui est fallu Ipupa, comme on dit, 3 arénas. Et l'andani lelo est la première fois où il y a la répétition. Dieu merci vous voyez derrière moi, parking. Premier parking, il y a artiste, il y a ex-futur, il a fallu pour pas, vous voyez, car il y a Babi Tango Fort, il y a Ngoana, je vois voilà, car il y a danseuse, car il y a Moko, car il y a artiste, car il y a Edi Badiata, il y a Nana Bodouga, car il y a Ngoyo, il y a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Dieu merci, cette fois-ci, quand on gagne la télévision, la Kisabiso Tambola Makolo aux Alaraka, voilà, au première partie, il y a élément à Fali Poupa, et il y a artistes et musiciens à Fali Poupa, Dino Massampu, qui t'a déjà la répétition. Tout le monde a comment l'artiste bazawana, comment l'artiste boya répétition, ah on a ba ça le no ba yebité. Bon mon a qui na wala ça no rabaka, on a autour de Emmanuel Macron. Oh ya Nana Bodouga, wana dasi wana ya Babi Tango Fort waza animateur. Après on laksa lupangu car na epé yango wana, bomo na na kita déjà fuga wana bomo neza ya Emmanuel Macron na kita déjà na Dino Massampu je sali Canon Lubaki statue de la liberté des États-Unis d'Amérique et nous avons passé aussi à dire merci à toi à Arlette Magema espoir de la jeunesse et à Deborah Foura la douce et on peut pas oublier notre sponsor officiel, lui c'est Fabrice Kitanvu, parking à Badjogo de Pafru du Sud. Voilà, mon Dino Massampu, ils allaient bien. La répétition, voilà, notre web Sabino, tout ça précisément la répétition. Il a fallu pour la première répétition après Côte d'Ivoire. Vous voyez, leader américain, dans 100% star chez Dieu, merci Mbadinga, leader américain. Après Côte d'Ivoire, après Paris La Défense, après ING, après OVO. Soukanabiso, les allélos quoi. Partout au monde, il va y les allélos, il y a des répétitions au parking. Dino Massampu pazo la Sabino comment? Ngale sheki. Ngala bonga. Taxi jaune. Nana taxi jaune. Ngale sheki. Yo le sheki. Ngale sheki. Aïe 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 aïe. Ngale sheki mais. Arena. Tout ça qu'on se fait là. Yo bago surprise, moi les soy leader à surprise et aux allo au premier thème sur la télévision. Non, so présent nettoyer bon présent yo bigana. On leader, un patron. Voilà. Ma vie a changé. Ma vie a changé, tout ma vie a changé. Tellement on a orchestre mineur mais ma vie a changé. En tout cas, sur l'Olympia pour les mériter, tout le va nous parlons que des Earth vite, s'il te plaît. Ah, vous avez 100% star, Zala pénalaise. Zala pénalaise. Kokene Malembe, Zala pénalaise. Ah, vous avez dit merci Mbadinga. Dieu merci Mbadinga le Shadrach. Vous comprenez? Bon bah mon l'équipe Mlinga Zate. Et M Shadrach parole. Voilà, on revient. Leader américain, né dans Tcholoba, Lelo Oyo, slogan Ayo et Kangi Mokeli, Namwana Mukena Mukolo. Ça prouve déjà que leader américain, nous avons leader aussi ma promotion. Quand on salon d'Indi, nous moutons sur le slogan qui s'est dit à date et Kangi Moutonio. Oui, que Nathalie comédien Mogabi, c'est président Fatih, Tchada, guerre. Président Tchani. Ah, Tchada, aïe 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 aïe. Kanesili. Non. Oui, tout l'année. Cousine à moi benga na matete. Abincho yo luki makam.
azana cousine na côté non na biso so côté mère na ye abi famille ndeko na mwasi kuna mobile na zo lembanda mba ndeko na mwasi mo mobile ne bocha date kisinza ka ba bocha date mo ko bosa maria mama na nga yo bomi de maman ye mabe quoi en tout cas naza ko sepela makasi mais côté ba musicien na aussi c'est ba on de touche malobano exécuté au moins que ba vie no msupe ba che ba date nani bon côté date ça un problème té mais ba date on na senga ki mu yango te ba date ni yo senga ya bon asenga ba rena mikemi yana ya senga ba ING ba OVO na Paris la défense la défense wazotala yo te acha na bien si mais ING OVO na Paris la défense on dit makala on makala date on so ba chebi no momoni te wana ba chete wa ba ochate ka o ozaka ndeni bon non nani na sali trop na monde de musique na yebi belé et puis na don voilà na don na pas na don donc bana banda so na lobby yango wana et puis na le mona obeta bango su mikolo yo kaka makambo wana kaka donc mikolo ngo ba date po muto akoka te opération za kaka siko longola kaka onga musicien onga na emba danger onga pa na yembaka ngapa na ko manzembo ba longola formule 7 na marché yango wana mikolo za kaka longola formule 7 na marché mais l'on a formé cette marché. Bah tu peux se poser la question belé leader mais quand calamité tout le monde na page artiste wa bientôt là on peut ça na autre date mais jusqu'aujourd'hui on voit aucune bonne réponse tout le monde a qui date peut autre matin na habité yo za na 4 wana to kolobani. Non, bisoko to so retendre badati. Voilà. Pour biso patron biso fallait ça tia badati. Pas beta chaka ça beta tout. Tolongola te. Tolongola te. To changer te. Expliquez bango bien que badati biso changer te. Yem ça bango bien. Biso so to lobby le 27 et ça le 27. So to lobby le 2 et ça le 2. Et ça c'est que mboule beta qui to changer. On comprend. Venture expliquez bien. Donc merci. Fallait na constater biso to so retendre badati. Biso to tient biso kamite patron ça est. Président est to tient so badati kamite. Biso to la calendrier. Ce que bimi ka bon pour ça 2024. Auto c'est un contrat aux États-Unis, ça c'est maman surtout avec qui ça paiement, le bazin na serve na maman. Na maman na. Bazin na maman. Bafana na moni mana na kinezano. Bazin na nani? Kabo mbisa maya lambela papa. Bolingo bien. Lambela nani? Nga. Vedai. C'est cadeau ali papa. Nga pa lambela ki mobile. Non tout nan ming leader. C'est cadeau ali papa. C'est mobile non nani? Vedai. Mobile na ngai. Ba to ba yebi, allez que mobile moko. Ah, na tanga kombo te point. Ye moi c'est mobile. D'Acosta. Tanga kombo to yebele. Vedai kasi d'Acosta. Ah. Moi ça mobile, moi ça mobile moko. Vedai. Qui c'est njo alola ko tanga mobile là. Vedai d'Acosta. Voilà bilolo so wale za kaka. Moi ça mobile moko. Na banga confirmer. Moi c'est mobile moko. Moi ça mobile moi lala na mbeto na mutu mususu. Nanani. Aula sape na caméra. Yo na bolala na mbeto point. O sernanga tozala kana. Naza associé na ye o eza mama musala même. Moi c'est mobile moko. Bon yo mobile ya. Ngai na marié te na buta Shanice na Jérémy na marié te na buta kaka. Mère na Irene wa kwanza munu wa. Motema chichichiro mabike. Ah? Mama bana. Te moi si na buta na ye. On revient. Nous parlons de la musique congolaise. Les artistes, sa date, mais musique les lois anaba ndenge na otoloba wa siloga sika longola formule 7 na terrain. Olobeli donc kopa musique pena yango wana guerre musique pena yango wana muninga sali bwa bitumba te akobetaka batute et ça respecté bango kama makobetaka bakanya so jamais chaque jour ba kobeta biso menga baby shenga baya non ndeveza ka baby bango shenga na vana na barumbu baya mutu to bishenga na ba kota te lokolo ngolo bi bo lobia kuna ba kota te kula la sama mama musique Boucli, njora yo to beto na janvier, njora to bunda la musique, le on a formé cette na marché gas. Le roi de la rente. Honorable Zakaria Baba soit l'accès déjà comment la justice n'a pas porté plainte rôle bani. Ah, à qui porté? Oui, na moni da bande balaki na ba minati. Vexi vezacle. Musique ba kokate comme mama. Mais ba beti en plein air azana ba preuve. Ah. Oui, bah si bien dans nzoto. To monaki. To moni nyonso. Monde da ba ko mutana ba page qui porter plainte yo za moto bani musique, la musique to ebi za nzoto te. Mais combien nzoto moto il omoni ba gola fo ba suka ndenge wana. Balekisi. Balekisi feza que score. Allah bango. Bona kina bango wapi.
nakela bango abi bato bo basanga banzembo bakaka banzembo na biso bo ba fete bakenda babi nani bo bagola bakaka nzembo babari bakenda ba fete bakenda obo baka basanga banzembo basanga banzembo te babisala bomo na bango esimbi yango te bato bakala bango te bagolo ati album na bango esimbi te esimbi te nini dynastique so dina quick esimba te ya wili mushene sanga janvier attends c'est maman ya wili na makambo 41 chansons ta moko yokana te lokola ya wili kokotela makambo te pas ma wari baba tu juste baba wari azala banakala wala ya la fali wala mama wari leader américain voilà mais naina tu na moni grand fan na chasseur Bokodi moni grand fan na chasseur moko chokanga biso te paro to ba wario nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no sa mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani osali 6 mois bo bundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. to ba baemele bango kuna na nini basoda nyonso bawario babawario leader na otolo ba awa lelo oyo biso tomoni ndenge makambo ezokende matita mboka moko to monde makambo ezokende lelo musique ende to loba to continuer leader américain lelo grand frère no pas en Kinshasa azotala ya Jimmy Belao un mot pour naye. Oui, c'est mon grand frère propre Bagio Kuna tia or yem ta som. Oui, c'est 1000 et quelques euros yem ta pienga cadeau. Azaka ya noti lelo pona ni lite akando ko sabato poani lite zo lite akanda yo zo non lite akanda wala ya Ventura yangati jaloux quoi ya Ventura yangati nga yana nga ya wili musheli koda mboka na zala nini aliaka nini na mila te yangati nga na bela yosaka na bela nyoso na to moni lo nyoso na omoni to komina ba age moko ya wili musheli batu isoka nga na mutu voilà on dirait choqué au image wana ke mabele solo comme ça mais bafinga makasi mais bon na kipela ngote na Sodome na Gomorrhe no ya lisute lokoza ki rotana ou bien Pullman bon lina ngaite bango to ba ki soka utela munoko tibela onde na ngana silika loka eutula munoko na bango donc na monyo rien quoi na mosoko tena munoko bela yemo kabeke ko ya responsable boy ko lobano bla bona te bon il sali bien te mobile ngo tatuninga ojisa yo atuna ko pe mobile ngo tuna ma mebele so ça mabe mo te fa tuna oui yem de tina ngali lie banda e pana ndela yo pe ne atala njami na koma utuko regete niveau kota ba fait pe balandela ga ima we mwana do na baya mabe azani mtama kamwa ta kota kayum to kota chaque jour comme on inter ta kota nati nani kona mboka la ne Bariko petit sœur na zana ana chirki voilà oh vieux faut ko ba Facebook ba sele na Facebook faut ko ta ba badina alene kana WhatsApp kaka kipakane mambo te bon na kipela ngango te ba omoni balite akanda li te akanda ze logo te aza loko ngana international aza okoma aza loko te ya Jimmy c'est loté donc aluka ngana fula ademba kana smalanga bango tu na obalene na oyo homosexuel
nanga kotanga si kombo nje Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. N'ébité ya kosimisa micro te. Tanga la bloqué partout. Ya kosimisa micro te. Sodome et Gomorrhe. Aya sala émission mo balobela mo na moi sama be respect. Toi 2024 to ko kenaka la aventure te. Justice so basali te biso ka justice te. Wa mama ba feza clé. Wa mama feza clé. Et puis na voilà, le leader Azoya, première répétition, il a déjà plein de la famille pour pas un mot pour naïa, ni Azota la yopo, Kalaming te pas bien à venir avec ça, ta préca répétition, le Kebita Rodendanae. Ouais, on belé, après 3 mois et demi, il y a ça qui le bande, fois ça m'a belé. Donc, il y a une tournée américaine et une tournée européenne, après tournée américaine. Tous en Europe. Tous en Europe, tous en Amérique. Tous en Amérique. Tous en Amérique. Tous en Amérique. Impôt espoir. Non, ça n'y est. Ah, ok. Il y a mon orchestre, il y a F victime. C'est d'accord. Pas. Na yebité orchestre beaucoup. Orchestre beaucoup na la bodi. Le solo ba trop hein. Il faut na ba trop na ki na kanda makasi. Ba manquer. Le solo ba trop. Ba manquer trop. Invité ba combat ba. Bona bini. Boso na biba au orchestre na ba di demande. Moi ba s'il te plaît à toi na kitsa biso ah. Biso wana penda ke ba s'il te plaît. Ah le trop hein. Ba trop non comprend. Lo na ki na kanda. Kanda wani. Na ki na kanda. Ba benga na biso. Ba benga na o leader américain. Suis hein. Azalaki. Ah, alubi pelote. Alubi pelote. Ah, mais la chicha. Ah, tengai. Ya William la chicha. Rotanate. Voilà leader Berga. Nabi que au côté de la répétition, tous l'arrivée à artiste un bon pour na bateau bataillon, nabi que l'été à Kanda lobby au luka fulayo. Nani? Au lobby au luka fulayo, n'est-ce pas? L'été à Kanda baza bateau biso moto bisi internet, biso moto fulu bango. Azelo côté à ce internet PC makambo PC vie à luka fula ma semana international aza loko donc c'est bango ya ba loko album la bango ya ma pe concert la bango pe za ma pe pour balancer bon beta cela c'est comment la Mikili ya fali Mikili ba ouais c'est pas peut-être Kevin na Ocholanda moi sinayo a Ocholobelo mo na télévision ou ba te belé pe baza choqué alobi akenda ipoto ya passe atrel ko tambola te moi sinayo mama banana ngaza na moi si mama banana yo ngana moi so ke tsanga moi si manike o azu Choloba te ya mo saveda te bakombo na te ya mo saveda bakombo na pardon bakombo na pardon ya mo saveda te biso tout o timi kili ba tout ba bien biso tout ba bien ya kosi na imam na été wana yé mam na été ba tout ba bien ya mo saveda biso to na fali to mata France na pota facile bakanga ba passeport te mutabta la passeport na izara na 5 ans mais ba nile ne ba visa ebele ata ba 4 pression 5 oh ya yo ezaraka non boni ya sala ba biso ba boya fali biso da so ba boy merci beaucoup ya ba nile te ba nile ja 4 ba nile ba na banani bango na bango grâce kutu ba nile mte so na tanga na grâce yebina bana na président wana CG mtalubaki kata grâce wa kutu ko mtali bosu to kata yo apo to kata bata zolo apo to bata zolo bokati bango te to kata alobi ku bo mekate nanani ba benga fati. Merci beaucoup, Robert Fati. Qu'est-ce que tu as dit la souka? En tout cas, merci beaucoup, Tetchandombe, la sexy. Merci de passer sur mon longue jambe. De longues jambes. Roby Fouemba Yaya, display en couleur. Joyeux anniversaire, Maître Blaise Bekwa, 7e dan coach olympique. En tout cas, merci à Boudou Samba Garçon de chance dans Lyon. Merci à Batoutou, à conseil na bango. Na CP Makasi. Il Badiata. On a la 4 pines. Mana. Il y a tellement combien? 42. Bilam Ezebele. Ah. Wana osala ngote. Na yiki pala ba 40. Na pesa ki. Ole Museni. Ole ko zota de catch. Ba 40 ça. Museni ko damboka. Boss. Voilà leader. Ninyango ese miso leader ye Willite. Willite. Ya Willy za boss na biso. Mais ya yo. Ah ouais, a sponsor émission te. De biso to boaki na nko. Toi na Fabrice Kitamvu. Toza na canon Lubaki statue de la liberté. À hôtel là et puis États-Unis. Fabrice Kitamvu. Ah na yo kaka eto. Fabrice Kitamvu à hôtel au parking à Badjogo. Parking à Badjogo yende. Ye. Toka I love you. Nani? Parking à Badjogo. Patrick Fabrice Kitamvu parking à Badjogo. Tu vois que tu as peine ça c'est bien. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. Nabi Keboda Ebele Kano Lubaki statue de la liberté depuis les États-Unis. Merci l'assistante à Shadrach et en tout cas pour s'abonner Ebele.
bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo esika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana to vanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emeli asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Quel jour est le plus important que celui de votre mariage? Lorsqu'on s'apprête à convoler en noces, on souhaite évidemment que tout soit parfait. L'idéal pour cet événement, un jour mémorial, c'est donc de faire appel à un décorateur et service traiteur événementiel, Lisa Décor et Lisa Traiteur, qui créera une ambiance unique au plus près de vos désirs. De l'organisation, du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs, des buffets et des matières, Lisa Décor et Lisa Traiteur vont s'entrer à décliner l'ambiance et le goût que vous aurez choisi jusqu'à la moindre détail, et tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Lisa Décor, Lisa Traiteur répondra à vos attentes selon vos préférences, votre budget et le type d'événement. En effet, Lisa Traiteur, sa cuisine principale est traditionnelle avec différents plats typiques de nos régions. Lisa Décor et Lisa Traiteur s'adaptent au format et écoutent, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, un séminaire de plus ou moins 500 personnes ou un cocktail en petit comité de plus ou moins 20 personnes. Lisa Décor et Lisa Traiteur saura répondre à vos exigences. Pour nous contacter, email mignon.yahoo.fr ou appelez au plus 217 298 21 11 ou WhatsApp plus 1 217 693 20 81 ou plus 1 217 819 11 41. Lisa Décor, Lisa Traiteur est la voie idéale pour l'organisation et la réussite de votre événement. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende.